Sans honte, vous qui nous suivez, aidez la commune de Makala. Savez-vous que c'est l'unique commune qui manque de routes asphaltées, des supermarchés? Olobi ke abenga ko posa kaka na quartier na non. Atako na bi balubiete soko lingi ko banda évangile babandaka nanu wapi na Jérusalem. Biso tozan stratégie tamu wa bochate Bible nde o sunga kabisa. Oyo bapesa ke inane. Toyebi donc muto azaki mabe na quartier c'était lui. Na ibite sur la sia iba pepa na lui. Po aiba na bato église na biso na banda kwa kote frère wana baiba na ndako na yake nda iba avant akota bapesa ke inane banani bantango na yaki na message nani andimaka ta na quartier combien de personnes bakenda ko kangisa kao azofanisa bana kuna est-ce que mikolo ezalaka lisusu c'est comme so bazobunda kuna baya parce que pour nous ozokende kuna te mais avec ezaki kane wana te ezaki bake bafune na ke na samba so combien de fois na komina tezateki ya kosala bakuluna bakoma ba pasteur non o eza échantillon ya ba otango baye bakomi basali na nzambe mais nous avons aussi des kuluna qui sont là-bas qui sont des chants toza na orchestre comme yango chikomina composé que par les bana kuluna. Messieurs les chefs de quartier, révérends pasteurs, distingués invités, de prime abord, nous vous remercions de bien vouloir accepter de rehausser de votre présence en ces lieux. Point n'est besoin de vous rappeler pourquoi nous sommes là, mais la répétition étant la mère de la science, nous insistons sur l'éradication du fléau qui perdure dans nos quartiers, à savoir les fléaux Kuluna. En effet, le mot Kuluna tire ses origines du mot colonna, en portugais, en français colonne, ce qui veut dire un groupe de gens alignés afin de mener une opération quelconque. À Kinshasa, le Kuluna a pris de l'ampleur par ses nombreux actes de vandalisme généralisé. Le Kuluna régnait et règne encore en maître dans nos quartiers et surtout dans la commune de Makala. Pour éliminer ce fléau, l'État congolais a pris plusieurs initiatives qui, allant de l'opération Likofi 1, 2, 3, jusqu'à les emmener même dans d'autres prisons comme Angenga, Boulou et Kafera, etc. Et les voyager à Kanyama Kassese sans avoir aucun résultat escompté. Ayant pris conscience de la responsabilité que nous assumons dans la commune la plus citée du monde de Kuluna, nous nous sommes engagés d'instaurer zéro Kuluna à Makala. Qu'est-ce que zéro Kuluna à Makala? Zéro Kuluna est une histoire, une pensée, un processus, une vision dans la vision. D'abord, une histoire. Tout a commencé à Matadi où nous sommes allés animer un séminaire à l'église anglicane du pasteur Kenny Lungu Théophile. Après mon intervention, j'étais terrassé et l'on m'acheminant dans une polyclinique dans un état comateux. Je fais dans le coma 2 jours. Et si quelqu'un qui est dans le coma, il ne sent rien, il ne parle pas, il ne bouge pas, mais moi ce jour-là, j'avais senti quelque chose. Dieu m'avait parlé. C'est là que Dieu me confia la mission d'évangéliser les jeunes badauds du Kuluna, les prostituées
les ivrognes, jusque-là, nous n'avions pas encore compris le langage de Dieu. C'est seulement 2 ans plus tard que nous priâmes Dieu qui nous révélera le thème Kobomamwana Kuluna Te. Non seulement les Kuluna, mais aussi tous les rejetés de la société. Ce thème nous a mené des ennuis allant des insultes, du mépris jusqu'aux tractions policières qui, à titre d'exemple, la visite inopinée du général Kanyama la nuit. Nonobstant cela, nous n'avons pas baissé la tête, car nous avons organisé une campagne évangélique de triage en mois de juillet 2013. 8 ans après, dans une autre campagne, nous avons présenté des enfants Kuluna devenus serviteurs des dieux qui sont devant vous ici. Zéro Kuluna, une pensée. Pourquoi? Une pensée parce qu'après avoir profondément réfléchi et ayant déjà gagné quelques têtes dirigeantes de Kuluna, voire même la diminution de ceux-ci dans notre quartier Mawanga, où je profiterai pour dire merci au chef Charles Kusangila et son bureau, les notables comme Papa André Botamba, Ignace Tchombe, Jean-Paul Botamba, M. Alain Pondo. Ceux qui nous liront dans les dépliants que nous avons donnés croiront que notre souci était seulement les quartiers Mawang. Mais en ce jour, nous avons élargi notre vision aux quartiers voisins. C'est pourquoi nous avons aussi invité les chefs de quartier de Salongo, Wamba, que nous avons invités. Donc, alors nous avons élargi notre champ de bataille. Alors, comme je disais que ceux qui nous liront dans les dépliants croiront que notre souci était seulement les quartiers Mawang. Mais en ce jour ici, nous avons élargi notre vision aux quartiers voisins. Zéro Kuluna, un processus. Car c'est une suite d'actions conduisant à un but défini. C'est ainsi que nous avons créé les groupes d'intercession en faveur des moines Kuluna, JIFMECA en sigle. Donc ce groupe est là que prier pour les enfants Kuluna. Donc nous nous rencontrons avec des anciens Kuluna et nous prions pour les autres qui sont restés encore Kuluna. Nous comptons aussi dans le cadre de sensibilisation organiser une marche de santé, une réunion avec les chefs de quartier et des rues, enfin un grand séminaire avec comme thème le plus grand miracle que Satan ne peut jamais opérer. Zéro Kuluna, une vision dans la vision. Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici que je les détruirai avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'induiras de poids en dedans et dehors. Genèse chapitre 6, verset 13 à 14. Dieu a donné une vision à Noé et a même décrit les qualités de bois à utiliser, mais Dieu ne lui a pas donné même pas un clou. Frères et sœurs, Zéro Kuluna
est une vision dans la vision. Voilà, je vous regarde, sans honte, vous qui nous suivez, et dès la commune de Makala. Savez-vous que c'est l'unique commune qui manque de routes asphaltées, des supermarchés, pour ne citer que ça. Faisons quelque chose pour ces coins. Nous avons beaucoup d'actions à mener pour éradiquer le phénomène Kuluna. Dans un premier lieu, nous avons besoin d'une moule de fabrication de briques et un terrain pour les exposer. D'autres actions finiront après. Alors, il y a une question que nous nous posons souvent. Est-ce que le phénomène Kuluna peut-il prendre fin à Makala? Je reprends la question. Est-ce que le phénomène Kuluna peut-il prendre fin à Makala? Monsieur le chef de quartier et avenue, vénérable pasteur, messieurs les notables de la commune de Makala, frères et sœurs, nous répondons par oui, sans crainte d'être contredits. Le Kuluna peut prendre fin à Makala si et seulement si nous considérons le Kuluna comme une maladie. Si nous considérons le phénomène Kuluna comme une maladie, alors la place d'un malade, c'est où? À l'hôpital. Mais jadis, on nous disait que à la place d'un Kuluna, c'est à la mort. Amen. Amen. Donc la place d'un Kuluna, ce n'est pas à la mort ni à Kasese Kanyama, non. C'est à l'hôpital où l'on doit traiter cette maladie-là. Alors, nous avons des traitements que nous vous proposons pour que les Kuluna puissent prendre fin. Nous avons deux sortes de traitements. Le premier traitement, c'est le traitement spirituel. Et le deuxième, c'est le traitement physique. Quand on parle du traitement spirituel, c'est-à-dire on doit évangéliser les moines à Kuluna. Et quand il est évangélisé, il recevra Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Et quand Jésus maintenant, quand on le reçoit en tant que Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire Jésus va prendre la direction du cœur de ce monsieur Kuluna. Et maintenant, quand Jésus va commencer à te diriger, jamais tu ne dois pas faire les Kuluna. Donc ça, c'est le premier médicament par excellence. En dehors de ces médicaments, les Kuluna va continuer. Nous avons des exemples. Ceux qui sont devant vous ici, ils étaient de meneurs de troubles ici. Mais aujourd'hui, ils sont devenus pas seulement fils de Dieu, mais serviteurs de Dieu. Lui, par exemple, il a une église qu'il dirige parce qu'il avait, premièrement, il a été évangélisé et deuxièmement, il avait reçu le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Là, c'est le tout premier médicament qu'on peut donner pour éradiquer les phénomènes Kuluna. Deuxième traitement, c'est le traitement physique. Le traitement physique lui concerne à ce qu'on puisse donner à cette personne qui a cru en notre Seigneur Jésus-Christ le travail. Celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille. Mais quand on dit qu'il travaille, il faut donner à cette personne-là du travail. Alors, si vous allez comprendre, les deux traitements sont des traitements donnés par des entités différentes. La première entité, c'est l'Église. L'Église doit évangéliser les Bana Kuluna. Et pour donner du travail, c'est l'État qui va donner du travail. Maintenant, si vous faites vice-versa, les Kuluna ne va pas prendre, ne va pas terminer. Je vous donne un exemple des gens qu'on amène à Kanyamakassis. C'est un traitement, mais un deuxième traitement. Quand ils vont là-bas, et quand ils rentrent ici, ils rentrent directement Kuluna. Parce qu'ils n'ont pas été traités spirituellement. Donc ce traitement, on appelle ça un traitement synergique. Donc un traitement qu'on doit combiner.
l'Église fait sa part et l'État aussi fait sa part. C'est pour dire que l'État et l'Église doivent travailler en un commun accord. Si l'Église travaille avec l'État, le Kuluna va prendre fin. Nous sommes avec notre chef du quartier de Mawanga ici. Il y a partout là où il y a des retentissements de balles, mais ici chez nous ça ne se fait pas. Et vous n'allez pas voir des Kuluna en train de se bagarrer parce que nous avons évangé les têtes de ces Kuluna-là. Mes frères et sœurs, nous voici à la fin de notre discours. Nous vous remercions au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Alors, celui qui a une question peut poser. Oui, pasteur. Moi, je me présente au nom de Cédric Pello, journaliste. Bon, et c'est dans Lingala parce que mon émission est dans Lingala. Une litre au côté. Et ça, pour préparer la prochaine mandat Zoya pour chaque candidature. Bien, ok. Au Saliango. Merci beaucoup, Nzambe. Alors, la Pambola. Yo, ce qui au tangi de pliants, ils ont répondre déjà dans Mutuna na yoa. To bandi depuis 2013. Na 2013, to bandaki, ba députation ezalaki, mais na postulaki. Et puis pour la postuler, il faut aux ana niveau mo ba to bazo postuler yoan. Aza déjà nani na biso, candidat na biso, awa na makala pona. Ko postuler biso tokozala toko postula kate eza musala nzamba bengisi biso to boy ko sangisa tozo sala yango ndenge nzamba olobi ke abenga ko posaka na kaka na quartier na yo non atako na bible lobiete soko lingi ko banda évangile babandaka nano wapi na Jérusalem ndenga na na quartier Makala na quartier Mawanga na bandi na Jérusalem après Jérusalem Bible il faut que nous na Judée. Après Judée, ok, tina extrémité de la terre. Donc to bandina no na kati ya Jérusalem. Nde au moni tango to sali to moni que vraiment Zamba sungi quartier na biso kimia ekoti 8 ans après. Nde siko to zo relancer poto que déjà na ba quartier o ya zinga zinga. Et après quartier zinga zinga, nde to koma na makala mobimba ti to koma pe na Kishasa Mobimba. Merci beaucoup. Dernier mois, il n'y a que celui qui m'a appelé. J'étais dans le coma, na kati ya commande nzamba benga kingai. Soki ezaki nzambe te soki ezaki ba police tango kanya makota kinga wana. Na 2013 a Kotiawa a Kutibana kuluna mibale na kata kangi bango na tongo bama déjà basuba ya kotaki na 3h du matin mais na 4h du matin sango so kendaki ndenge nini e balbiyo bakangi pasteur wana bakangi azana manduki kanya makangi e bakoboma e akangi na bana ba mama na baye na tongo awa bazolela déjà na bandaki kolema mama musala wana nezo bon omonia lelo oyo nde nazo continuer na musala oyo to nazo tika parce que na gagnaka pe eloko moko na bakulu na oyo. C'est moi qui dépense toujours. Mais après bakanga so kaka babomi bango eza déjà occasion nga na tiki musala oyo. Bakangi bakei na bango biso eloko eyaki obikisa ngai babengi na madame alikendo pesa carte ya mobile na yo na lagongo. Mama akoti na ndako olia na carte mama ina na déplia oyo. Ndiango na garda kiango jalousement na tri tango na depuis ayebisi kanya mabo omoni musala bi mozo sala nzambe bino bosala ngo na leta mais azu sala ngo na nzambe bengisa ke pona kubundisa kuluna tango kanya matali atangi alibiki ale yebisa ko na bimili banda bo na kuti tala ba milte bango no so balati bakagolo. Tango babisiki na kota bo moko soki amona te tango na bandika kota bo aya zipolinga mbata moko pa na kiliso lokole vimbi lokole zo bimamai o sala ndenge nini na koti kaka na nga na koti e na tongo siko ba mama tango bandiko ya kolela na bisiki bango
bana na bino ata moko akobomama azate bakozonga bakei na balongwa bakei ti mombele bakangi pe bana kula mususu na nzela basali oyo benga kosala oyo biso toyebi te be oyo ya biso mibale bakei kotika bango na kalamu na ton daye bayebisinga na biso bamwana bango bana na bino baza na kalamu basa badémarche bana na babimi moko deja siako mutu munene aza na lwana mosusu aza mécanicien nakokaki mpo ayawa namoni ete c'est-à-dire naza na mutu te na nsima mais soki mutu alingi koya mpo tosunga makala mosala eza mosala ngai te eza mosala ya makala mpo kimia okoti bandeko ozomona oyo kotala te ndenge akomi kitoko boya banda obengai Angoville soda ya mbemba oyo bayekali mpa eloko ya liboso yesu asokoli bango bilongo ezaka boye te c'est pourquoi omoni tolobi ya traitement ya liboso eza koyamba yesu 1.3 so bozwi bato na kanyama kasa boke botia bango kuna bosali na bino mosala moko te eza lokola omoni ke oza na mwana moko azosala kindumba sikoyo mais mwana tokosala nini toza na mbongo toza na nyonso mwana azosalaka kindumba tosala nini tozwa ye tokende tia ye wapi na rwanda oyo na rwanda eza mboka ezaka basi na basi ntango akomi kuna bandi osobela bilamba ozosala nyonso tu akosala kindumba kuna parce que ozaka basi na basi akosala kindumba te mais alors yo ozawa olobi ete mwana nga tiki kindumba omoni asala lisu kindumba te mais zwa ezongisa ye awa ozongisika le même jour asali déjà kindumba nde eloko na bino akanyamaka station wana oui balobi ozoprépare bango mpona biloko nde bakoteka libanda ya mboka commerce wana lokola bato ozosalanga bango esimbaka te mpo bango nde bazwa relève ya kosala commerce tosalaka eza estoki eza eloko nayoki question motuna bien te olobi nalobi très bien nauti kozwa mo information moko esika nalobi ke non oza na commerce mo bosalaka libanda ya mboka commerce wana eza bacommerce oyo bakokanela bango bato il y a beaucoup de pasteurs fait déjà basalaka makambo mais bakangami trop na baja ya l'état po oyeba kofinika makambo na bango commerce wana yo koza na kati sikoyo ozoprépare bango très bien po oyebi déjà bango baza déjà babilombe kati na mokili oyo sikoyo olingi ofinika ozotia moko couverture moko ye wana po oprépare bango otindika bango mposa bango na nkombo ya nzambe ma même temps batekela po babiloko na wana po gouvernement ezosoutenir yo te bato bazosoutenir yo te kote okubi kongo il y a beaucoup de gens oyo balingaka yo te mais sikoyo ozovivre na bango ndenge nini yango namekaki mwa moke kolanda mwa mpe na source balobi kende oza na commerce oyo bapaster wana basala yo kosalaka ngo te commerce nini kanga mona yebi yango ngai nayebi commerce wana te eza commerce nini ya diamba mpo bato banda kotika badiamba bango ye basi batika yo oza likolo ya diamba donc bapaster wana bazosoma mapango mituka bazotonga ngai aza likolo ya diamba likolo ya diamba donc bani badro ozobongisa bango bien mpo bazwa relève ya bato ya libanda mboka na bango soki basala yango très bien bon en tout cas naza na idée wana te ndenge nazosala mosala oyo avant kutu na epa na yesu moi j'avais beaucoup d'argent je peux dire beaucoup d'argent zaki na bamagasin mibale na ville moko na botour na banda futela yango $1500 par mois je voyageais na banda okende Chine wana chaque mois ntango nzambe aye kobenga eloko ya liboso nakwei maladie AVC ntango yango nakweyaki na wapi na Matadi ekoyesaki ngai nakoti deja na ville nazongi awa ti koswani namba mbongo esili donc nasala lisusu commerce ya libanda te bon nayebi te peut-être soki eza soki okoyebisa ngai oui nayebi te soki osepeli na réponse wana en tout cas nasalaka ata commerce moko te omonanga Eric Makengo nga question na nde eza boye olandi baréponse ya paster alobi ki aza appuye esika moko te na kotala baorganisation ya boye ba-ONG banini tomonaka mingi baza finance quelque part bambongo eutaka poto
gouvernement bimisaka bambongo apesaka donc bato yango baza plie na likambo moko ezobimisa mbongo lelo tomoni basombi bandaku bazotambola na mituka bayaka makambo ebele sikoyo paster ana baréponse oyebisi biso ke yo moko ozosala effort mais mokili mpe ezomona oza na ndako etage otambolaka na jeep sikoyo tolingi koyeba gouvernement zo appuye yo te société moko mpe ezopesa mbongo te ba ONG ya poto mindele batindaka mbongo nde ezali na bakatolike kala bapesaka eloko te sikoyo ngai nalingi nayeba motivation na yo wana eutaka wapi parce que bazopesa rien mais oza motivé oza déterminé ozolâche te. Merci beaucoup. Pasteur Namouna Zana Loba, avant de répondre. Oui, merci beaucoup. C'est le pasteur Dieu Bonkatou, le coordonnateur de l'église, le coordonnateur communal de l'église de réveil du Congo à Makar. Dans la même lignée, je vais répondre moi la toute dernière question. Puis, je tenterai pour toucher par-ci par-là. Soyons explicites. Nayoki ndenge pasteur asali exposé na ye. Na exposé na ye, ce que tu l'as dit très bien, nayoki avi muta benga ki atindaki nani nzambe. Ndenge to sangani ya mutu moko to koyi kobosana que les pourvoyeurs par excellence les akanzambe. Amen. C'est-à-dire derrière lui, si après ça dit réponse, avant qu'il ne retourne à la question, réponse n'est pas dit, mon colonel n'a pas bien entendu, mon colonel n'a pas entendu comment. Mais il peut dire ça qu'il avait les moyens. Mais cette fois-ci, dans la limite, mais il faut comprendre que la personne peut répondre à l'homme. L'air a dit que non, derrière il n'y a personne. Là, il faut répondre que derrière lui, c'est Dieu. Dieu est déjà le pourvoyeur par excellence. Na meki beaucoup à toucher et le mot a on a eu les commencer à poser comme question que ayoki ceux qui on le voit moi on va lingambe muto to ça déjà bato yo to yeba ki bango lokola ba meligama ba beti bazokisi to memi bango kati na Yesu masi bandimi Yesu soki to lobi to so bango to kotisa bango so na commerce oyo maman motuni question à lobby, c'est-à-dire bah outil na mokili, tu y en a pas mon Yesu, tu zone ici on se son mokili. Automatiquement je contredis la dame. La question là, ça ne mérite pas d'être posée. Pourquoi? Parce qu'il va payer. Parce que si les chèques, les samedi, parce que ça va. Mais puis surtout gagner bango. Tu y en a pas mon kati na Yesu Masia. Tu zone longo la bango sous kati na Yesu Masia. Tu zone qui ça bango. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que... Bon, et là, on a mon sous il a fallu poser la précise ma question là. Commerce en haut. Il y a côté Kabatou, il y a Bombé, tout est ni. Donc, en clair, intervention en là, il y a pour apporter moi précision. Azana Moutouna Simanae, Moutongo, Zana. Ok. Merci beaucoup. Pour nous répondre, donc, oui. Na répondre pe na Moutouna Nae. Qu'est-ce qui me motive na musala oyo parce que oyo nije ezate eloko ezate motivation na ngai liboso ezali appel de Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé, c'est celui-là qui me motive. Et sikoyo motivation ya koleka oyo sala eza komona bandeko oyo na quartier mawanga na nayibi bango yo yebi muto te oyebi qui était mais sikoyo tala ndenge azabo. C'est une grande motivation. Mouta bandaki kokota bandoko bato azoyiba, azokata bato, mais atiki ayepa na Yesu. Ce n'est pas une motivation de oyezo sala ke nako basiko na longwa siko na mawanga tokende siko na ba quartier mususu parce que nous allons travailler. Et tant on baki ke simananga muto azate nde ya bato bazopesa mbongo. Mais simananga c'est celui qui m'a appelé. Alors tango siko musale komi munende na ibimino wa oyo nyonso ya motema malamu akoko ya kusunga biso aya kusunga toza besoin na parcelle et pas yo apito kotia brico eza une grande société to salaka l'état bomaka yango eza kaka po mwana kuluna ya beti ba brick na tongo aye alsambeli atiki sambeli akia beti brick 16h aye ali fufu azu 2000 na akena ndako akozana tango kusala musala wana te mais nani abomaki yango l'état.
Jean-Paul. Jean-Paul. Voyez qu'il y a CD. C'est Mathias. Papa pasteur, Nayoki Ndege, au salut exposé, il devient à la fin. Les autres, les alika, les Kambetali Kuluna, les alika Fléau, moi, que j'ai autorisé. Puis opposé mon tout dans ma pièce que Kuluna est possible. Oui, Kuluna est possible. Facilité à possible, ça peut nous appeler ça. Mais, aujourd'hui, il faut que Kouma, Ganali, pour bâtir sa idée. Mais ça comme une question. Mais il parle de la question, moi, je n'ai pas sinon, aujourd'hui, tous ont le la maladie. Soit dans les alliés hôpital. Bien sûr, Kuluna, Babota Marana, Kuluna, mais il y a beaucoup de temps. Mais parce que pour ma camarade, on a pour soigner spirituellement. Bana ya Kuluna, Baba na balabala tête. Mais Baba na banda. C'est là où les camarades bien ma casse est allée na banda. Biso ba parole toujours garder bana. Mbara musu toujours contrôler ba bien. Mbara musu to yeba ka teke bana biso ba ba. Mais li bana ba yeba ka ba. Pour gagner bango facilement d'une manière spirituelle. Ok, tu gagnes bango d'une manière spirituelle. Bon, et là, on a le bosso nanga webiso. Moni bana oyo ya Kuluna. Na 2013, avant to koma iloko okomona to komi na nombre bana Kuluna kati ya mawanga awo. Eza reparti na ba écrit na ba écrit. Nous sommes décidés à kokende na banda ko ya bana wana. Mais vous allez vous étonner. Au moment où on a Kuluna, au commune un papa qui éduque très bien ses enfants. Donc au condimate que moi na wana ko bimananda ko wana. Alors dire que awa to condamner ba parents, moi je n'accepte pas. Maintenant comment ko traiter bande ko wana d'une manière spirituelle. Dès na discours nanga que tango sko na après 2 ans, dans ma benga, j'ai commencé à prier. Na bonde, na kacha ma bonde, ndenzamba révélé nga thème, koboma na Kuluna te. Tant que na commune koboma na Kuluna te, na beti ki moi iloko amune na babala kuna, so ka muto atangi abandi déjà kufinga ngai. Mais moi na Kuluna tango atangi, ah, pero alinga kabiso ha. Toko tela ina. Balamo ba kote to komi ba familier. Donc, il faut ça les locaux pour attirer bango et locaux attirer bango dans les acquis et thème Yakobo moment na Kuluna te. Na moment na boyi makamuni banda Salem. Yakobo moment na kuso bakangima Kuluna babomie. Mais ce que mutumo ba abimi albike ko moment na Kuluna te. C'est déjà pour attirer bango vers eux. Et tant que ce ko baye. Problème na biso to ka na bana Kuluna ebela to yambisi bango Yesu. Mais après ko yambisa mwana Yesu yebake mutata yambi Yesu akozala kaka na nzala mikolo nyonso il faut alia kaka babilombe bazali bosu na ngai aye azolia lisusu te azala soka azoki nzala temi kaka na balabala wana lise ntango abimisa yango to boya soka temi alakisi soka moke boye alepesi opesi ake alie mais mutata wana aye abandi ofanda azolia te wana osali donc obomi ye lisusu koleka c'est-à-dire nous devons les traiter spirituellement. Des traitements, tant qu'on traite spirituellement, et s'il il faut l'État payer ça bango musala. Alors na makala donc na tous na ba policiers, na ba policiers. Là j'ai bien dit les policiers, na ba policiers. Ce qu'on a na makala, nous avons 90% de policiers. C'est-à-dire donc ba policiers ezaba nini ba jubwa na Kuluna ba latie teni aye ko latie so ke ko osenge mbongo ba identifier aza identification ta mokote ba to ndenga ba kolinga te ke Kuluna esila awa kaka awa na awa heureusement ba so longola déjà capitaine wana aziba na Kuluna abimi na bango akeli na bango kuna tabona ki banda ko bomana mingi na est ndo to benga est ye azuba ba or ba Kuluna ba permettre teke mutu akuluna longo na quartier ko da mususu
tant que bamoni babandi ko bon siko ole bango bakanga ba bazobunza bango bazokanga ba innocent po babiki na ba innocent soki bakangi ye akobima pamba te koyoka ke mutu asi akoti na mai akobima ndenge ni il faut kopesa kambongo wana siko eza problème ya l'état l'état faut contrôler basouciate baza wana nde bakomi kopesa donc kopesa désordre na makala presque tous les souciates parce que pona bango mbongo akotisa malamu eza mbongo akoloni oyo mukolo suka bakanga ye yo so bakangi yo banda peso combien aza wana le moment makasi lo 100 000 wana na suka avant oya na église 300 000 200 000 tema banda koteka diamba donc ezaki nde bilambo bato anewa aye atiki koteka diamba abandi koservir nzambe bato anewa baosepela te. Je m'appelle Kanu Nanga Emmanuel. Né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, je n'ai jamais été quelque part, à part lorsque j'étais au Congo-Brazza. À notre époque, ce que nous voyons aujourd'hui, ça existait. Il y avait des appellations, par exemple, en Guéringiri, il y avait Far West. À la commune de Kazav, c'était dynamique. Nous, on ne pouvait pas sortir au loin, parce que je grandis au Kankauka. C'est le berceau du banditisme. Il y avait des groupes très dangereux. Au Kobimanakaoukote, Oyana-Yolo, sans avoir laissé passer. Faute de quoi, on a passé, mais nous, de grâce, on a employé des armes blanches. Alors, pour mettre fin à ces histoires-là de banditisme, qu'est-ce qu'il y a eu d'abord? Père Bifalo na Ngiringiri a regroupé les jeunes, a banni les musiciens. Et ils les ont encadrés, tout ça. Et aujourd'hui, tous ces bandits-là sont devenus des grands hommes. Alors, quand on a j'ai lu votre truc, c'est pour cela, d'abord, pourquoi il y a Kuluna? D'après moi, d'abord, il fallait enlever cette appellation de Kuluna. Vous l'avez bien expliqué que Kuluna, ça vient d'un pays voisin, qui signifie tout simplement colonne. Et quand, là, chez eux, c'est colonne, mettez-vous en colonne pour être servi. Mais chez nous, on a importé cette appellation colonne en Kuluna. Vous voyez qu'à notre époque, quand on est appelé, par exemple, Buffalo ou bien Big John, on était fiers, parce que je suis traité d'un gang. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on appelle Kuluna, ce Kuluna, il se voit maintenant, c'est-à-dire exposé à la publicité à Yébana. Peut-être que ça, la marque Somoko Boye, il y a filmer, on l'a vu dans la télévision, comme toujours Molière, que je condamne toujours. Moi, ce que je peux appeler aujourd'hui, des assassins ou des criminels. Toi, le terme Kuluna. Mais c'est le pasteur qui a créé et l'on a Agap. Est-ce que Agap on a uniquement pour na kaka kuluka moyen Kuluna sila na commune makala ou bien ça pour s'attendre partout et surtout but na yo bien mission na yo vision na yo monsieur le pasteur ezali ka pona ba enfant Kuluna ou bien de tout ba jeune nyos tout parce que ba jeune nyos bazo sala bazo comme mobile pour le manque de travail on a les questions na Zongsilio je crois la banque n'a pas moins intervention na une question la Suisse. Bon, pour que les églises de réveil et Boti Kuluna, j'ai dit non et oui. Mais non, ils ont 80%, oui, et vous avez 20%. Parce que la table est au monde, qui ne profite maman n'a peut-être. Mais dire que à 100% c'est l'église, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que cause ya Kuluna ezaka wana te. Cause ya Kuluna eza ebele. Parce que nous avons que na tambola na banda kwa bana Kuluna. Et moi-même j'ai été étonné. Il y a comment nazo sala Kuluna okondima te que moi na bako zala na nzela. Dire que église non.
Alors, ce qu'on a reprendre, ce que ça a kasi bao soki l'église nde yango ebimisi bakuluna mais comment toujours encadrer sur bakuluna po batika bakuluna c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'église bacause eza ebele alors dire aussi que kozwa bana oyo ya kuluna bakozala bacantonnier c'est faux kuluna ekosila te wana eza traitement moko ezali ya kokoka te eza ya ndambu pona kuluna esili faux traitement ya kokoka te tema kokoka eza mibale un traitement spirituel et physique so bopesi traitement kaka physique ekosimba te. J'ai des petites questions à poser chez le pasteur. La première question est que à chaque projet a sa date de limite. Quelle est la date de limite de ces projets? Moi, au moment où parce que ici, j'ai vu que dans le Bandaki, mais la moine va soutenir en Moka en août. En août 2013. Et maintenant, nous sommes en 2022. Cela veut dire que le projet n'a pas la date limite. La deuxième question est que pourquoi seulement, parce que ici vous avez cité d'autres personnes, ils étaient les Kuluna, et lorsqu'ils sont venus à l'église directement, ils sont devenus des prédicateurs. Est-ce le but du pasteur Jean-Marie Kuluna est de faire tous les Kuluna des prédicateurs? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas seulement les Kuluna, on a des Kuluna dans l'Assemblée nationale, on a des Kuluna en cravate, on a des Kuluna au soir-chef. Est-ce que Pasteur Jean-Marie a pris le temps pour soigner Bamakamouni Sosu, ne sont pas pas leur donner le préchoir? C'était un peu ça la question. Merci. Vous avez un prédicateur. Hein? Donc vous allez accepter de dire Babota Makanao. Ce que bana oyo bazaki na campagne ya liboso à 2013 tolobaki ke eza campagne évangélique de triage bazaka boye bazé bela tane ngiza biso bazali bango nyonso bazaka basala na Nzambe te mais na campagne de triage wana nous avons trié bana na Nzambe oyo bazaki déjà basali na Nzambe. Alors notre but est ya kosala bakuluna bakoma ba pasteur non oyo eza échantillon ya ba otango baye bakomi basali na Nzambe. Mais nous avons aussi des Kuluna qui sont là-bas, qui sont des chants, tous en orchestre comme un Chikomine, composés que par les bancs Kuluna. Et quand ils vous chantent, vous sentir que Bazo aime. Donc ce n'est pas notre but, c'est de les faire comme un sale dans Zambé. La stratégie niveau est qu'après 5 ans ou 10 ans, voire même 100 ans, Bazo aime. Biso tozana stratégie tamoa bochate Bible ndé ou sunga kabeti. Oyo bapesa ke inane. Oyebi donc mouton azaki mabé na quartier c'était lui. Na ibite sur la série iba pepa na lui. Po aiba na bato église na biso. Na banda kwa côte. Frère wana ba iba na ndako na yake nda iba avant akota. Ba pesa ke inane. Surtout tango alobi ke nazo tika diam akosi. Lelo combien d'années? Ba pesa bango 10 ans, 20 ans. Yesu akufaka te Yesu azana bomo. Kaka Yesu bango bayambi wana nde oyo akobanda kosunga bango pe bakola ya makambo wana. Voilà, merci. Nga kombo na ngai Monsieur Opera, nazo profiter l'intervention dans la question posée par rapport à la vision du moment de la Kuluna. Monsieur le pasteur, on dit côté de cette vision et surtout côté de cette comment pour traiter les phénomènes de Kuluna na kati na makala mais aussi ce qui nous amène à suivre na bambulu zoya na Kinshasa mobile. Comment on peut traiter à motangeli biso traitement spirituel et traitement physique. Le traitement spirituel lobi baya na église baya ba Yesu akota kati na bango. Le traitement physique lobi l'état isengeli asa la part na e apesa kusala. Mais les lots au biso, nous avons na Kinshasa, l'État peut avoir à base d'un phénomène que nous avons dans la ville de Kinshasa. L'État, les politiciens, les propagande, les rassemblement na bango. Au na non, batuo bazana sima na bango, eza bakuluna. Batuo baza entouré na bango, bakuluna.
bakoya kofréquente quartier moko songolo mpakala eza na bapolitien mosusu bapesa bakulu na machete babunda toyebi bango na kati ya mboka oyo. Alors olobi l'État apesa mosala, est ce que l'État kaka oyo azosala keno apesa bango machete babunda to l'État mosusu? Est ce que na likanisi wana ozondimake vision oyo ayo ekoresir na kati ya vision oyo l'État akotiao maboko akosunga yo? Voilà une question. Bible Zoloba, avec Dieu, nous ferons d'exploits. Jusque-là, la joie a un frère l'État, mais toujours Koba. Banani bantango na yaki na message nani andimaka ta na quartier. Combien de personnes qui n'ont pas kanganga kao azofani sabana kuna est-ce que mikolo ezala kalisusu? C'est comme so bazo bunda kuna baya. Parce que pour nous okende kuna te. Mais avec ezaki kane wana te. Ezaki bakeba funi na na samba so combien de fois na commune. Donc avec Dieu nous ferons l'exploit. Mais l'État tango bazo benga l'État za na misala wa sengeli ya sala. L'État il faut appeler ça misala na bato. L'État il faut azana musala munene église pe azana musala nayo. O batambusaka bato pona kanga ba innocent kuluna ibanda ilinga ko renaître makasi makala na kuna eza pona ba société. Bazo kende ko kanga ba innocent po babike bona kuna so kange moyo zo mbongo ezati. Bona kuna so kange akusala na société data 3 jours mutawa utala ete siko zani. Ndango ba sala kaneo bake ba kangi ba innocent bo ba innocent ba pesa ba mbongo. Siko mutane o yebseni. Aza moyibi atika ki moyibi. No message ya suka Yesu yaki na mukili pona bato amabe. Yesu yaki na mukili pona bato malamu te. Tangu Yesu yaki azaki pona bato ndenga. Bato an to négliger bango te to te ya bango. Parce que eza l'une des missions ya église ya ko komisa bato na bakoma bana na nzambe. De faut to te ya bango. Pona ba mo baza encourager, ba bi pona bazali ko encourager. Bisto zo encourager kuluna ko baté mais bisto zo encourager moi na kuluna atira kuluna aipana Yesu. Alors sur cette na campagne monene na 8e mois ezali comme na ezali les grands miracles que Satan ne peut pas opérer. Et parmi ces miracles là des bandeko bazu miracle wa Satan jamais ko changer monde mais muto ko changer monde kaka nzambe nzambe ko longola muto amabe a commission mutu malamu nde okomona ke makala eko changer. Bon bao bazolanda biso tozana besoin na machine à fabriquer ba brique. Machine wana eza à peu près ba $6,000. Vous avez besoin na lopango ya ko betra ba brique. Ya ba brique. Donc, ce que tu as le pango na biso, tu as na et le roi to bani ko beta ba brique, to ko diminuer to ya kuluna makasi. Parce que tant on va voir avant ba na musala, il faut ba ya malano yesu. Traitement ya liboso ya mi balé to pesa ba musala. So pesa mu selfie derrière et sili kuluna pe to ko le bango au revoir. Contact na biso ezana 243 98 18 95 16. Na Facebook, Pasteur Jean-Marie Tumba. Na YouTube, RFB Adresse physique toza na Makala, na avenue Feshi, numéro 64, quartier Mawanga, commune Makala, référence Hôtel Lafayette. Hôtel Lafayette toza na avenue Kaka Feshi. Soki wana utunika église ya bana kuluna bala moko bakoyebisa yo eza wapi. Merci. Que Dieu bénisse.